bika twakubike no moko twavana nlwengi simya tata mwanda velela kyambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ulendele kutofana sedito tata Pfumambanza beto bana bakutukulombelo bakafulu watusikilikisa Tusame. Ensambo zange mfumo wetu Yesu Kristo yo zola kwange tata nzambi wase yo ntwadi wange tata mwanda wavelela bika wakwa masikilanga munaito tukwa kwa yelevu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Lelo tozali na deuxième journée na biso. O biso bapanzi sangwe ya tasimo kimbanga. Milulu na biso sole banda kilobi. Pe lelo na le 1er janvier tozali ya kotonda komona ite batata na biso balingi biso mingi. Yambo tolandi maloba papa sumo kimba nkiangani. Nantina ya journée ya lelo le 1er janvier l'an 2026. Koloba ete atondeli biso mubu malamu. Oya kala l'an 2025 so les alaki en passe makambo belé ezala na kati na mokili na kati na lingomba na kati na ba famille na kati na ba foyer
kasi alobi ete manso wana ye alati yango dans 2026 ezala mobu na biso ya kinya. Mpe tolandi maloba ya papa Mfumalongo, papa Dengi Ndakuntima, oyo etali biso bana ya bapanzi sango, soit ratelki na preski. Tolandaki malamu biso nyonso, e maloba yango epesi biso nyonso courage. Soki tozalaki na mwa bulembo, malamu na message wana tolamuka. Solo ndenge tolobelaki yango, message yango elekaki depuis 1984 na mois de septembre. Kasi emonani lokola ndenge tokotangaka Bible, ba chapitre yango kaka tozongelaka ntango nyonso, ba chapitre mosusu ekomonanaka lokola ya sika, mbe ezali nzokande Bible makambo ya kala. Yango bazali kozongisela biso pe na ntango oyo. Tolandi malamu ndenge papa Dengi Ndalobeli yango. Pe papa Simon Kimbangu Kiangani soki totali malamu, na l'an 2021 amonaki manso ndenge eza kokota na kati na mpasi, na kati na mokili, ndenge esalamaki na papa Mfumalongo, papa Dengi Ndakuntima, ndenge atielaki biso libondeli ya le 6 avril. Manso maza na libondeli wana yango ndizali komwana na ti sikoyo. Pe papa Simon Kimbangu Kiangani aye kopesa biso chapitre oyo aye kopesela biso beko ya chaque vendredi, po emonanaki ete mpasi oyo ye amonaki ezali koyela biso yango emonani. Yango tokotangaka chaque vendredi na Roi 1 Roi chapitre 8 pardon, kobanda na 28 ti kokende na liboso na 44. Makambo nini oyo ye alobi kuna, yango eza komona na mokola lelo. Me nyonso wana alobi ete mobu ya l'an 2025 ezalaki ya pasi nde yango wana. Me sikoyo ye alobi ete makambo nyonso wana alati yango. Sikoyo totia nini bolingo na kati na lingomba, tomipesa mingi na kati na makambo misato batata batikile biso, bolingo, mibeko pe misala. Yango na ndenge tokote ya katango nyonso, maloba papa Simon Kimbangu Kiangani ekokani na nzembo oyo ezwamaka na tango wana retraite ebimaki. Koloba nzembo wana dirigeant topesaki bino yango, okokoki koyembela biso yango. Koloba ete manso ya mpasi, masumu nyonso oyo tosali, tata Molimo Santu lelo na papa Simon Kimbangu Kiangani alati makambo nyonso wana pe alimisi biso. Ndenge alimisi biso tomipesa mingi na makambo misato oyo batata batikili biso, bolingo, mibeko pe misala. Pe ndenge aza kotela yebisa biso eke tozala bana botosi, tozala pene na bango nyonso misato ya bule, tozala pene ya papa Simon Kimbangu na mama Mwilu, tozala bana botosi. Tolandaki malamu papa Dengi Ndalobi ete orgueil ezwaka eloko moko te. Soki totali malamu biso bana tata Simon Kimbangu tosimbami na papa Simon Kimbangu, orgueil yango tokosalela yango epai ya nani? Tososola na esika wana. Dirigeant
Merci, dirigeant. Oyo aponamaki o aya kopesa biso maloba wana na lingala soki elingi koloba nini nzembo wana apusa na awa aya kopesa biso maloba wana tolongwe na mubu ya kala biso moko toza komona ete l'an 2025 itumba ezalaka na yango kasi ya l'an 2025 oye komonana oyo monani ete ye moko tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kyangani apameli biso na makambo ebele oyo ezali komonana pasi toza komona awa toza kosala mabe nyonso wana tala ndenge mokili ekomi pasi milona oyo toloni toza koluka bamvula ezoya te esika oyo baza na mposa ya mvula te bamvula ezoya makasi ba inondation na ndenge tokomi kozangela bisika ya kolala oyo toza na mposa ya mvula ezomonana te tala likambo koloba ete ndenge tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kyangani alobi langu na tongo Sodome na Gomora na moto yango eza komona ntango ya Noe na mai tala na mokili bililingi ndiza komona na bandeko mosusu baza kotiola na bamai nyonso wana koloba ete tobebisaki na miso tata molimo santo pamba te oyo ezali nde ngonga na ye yeba papa opesa biso nzembo na lingala elobi nini na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo merci papa mfuma mbanza papa songa nzila tento traduire nzembo ya kikongo za makasi yango tomatya awa biso mibale ye akoyemba na lingala ngana explike susu lingala ndenge lobi tozobanda papa azobanda koyemba pre ngana asalina na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo ndenge papa président alobi tosali yango na lingala ndeka tolobaka bolimbisi soki mwa mbeba ezali nzembo ezali boye mabe maso tokosalaka tata nzambe alimbisi mango maso yo biso tokozwanaka ebongi tolimbisana mabe maso yo tosalaki tata nzambe alimbisi mango maso yo biso tokozwanaka ebongi tolimbisana elobi boye mabe nyonso oyo biso tozokosala tata nzambe alimbisi yango mabe nyonso oyo biso tozokosala masumu oyo bazopekisa biso tosala te biso tozokosala yango tata nzambe alimbisi biso yango makambo nyonso oyo tozwanaka koswana kobunda kobwakela bato maladi yango nde tata nzambe abi tolimbisana na ndenge nini bato ebele atolobanaka te bosala esika moko botambola esika moko me bolobanaka te boza korale moko makambo nyonso bolobanaka te yango basengi na biso tolimbisana biso nyonso yango basengi biso bilan ya masumu oyo tosalaka. Deuxième couplet.
mabe masoto kosalaka molimo santu apakolimango toki manzela ya satana totonga bolingo ya solo mabe masoyo tosaraki molimo santu apakolimango toki banzela ya satana totonga bolingo ya solo mabe nyonso oyo tozokosala biso mabe nini ya bamontage okangi likambo okenango epatata molimo santu obuki lukuta moninga ayibi likambo te kuna tokoyoka tatake ngandi mama enda longwe po asali boy me mabe nyonso wana tata molimo santu papa simoki mayangani apakoli yango nyonso azosimba yango mpona nini po soki yo osali montage des milliers d'âmes basimbi likambo wana desusu ebimi ekei soki akontinue yango milimo nyonso wana ekokufa yango mabe oyo biso tozosala tata molimo santu azolata yango azopakola masumu na biso nyonso wana po ete desordre bitumba kimia ezala. Troisième couplet pe ya suka mabe mansoyo tosaraki tata simo alimbisi mango tosimba bolingo toyokana totonga bolingo ya solo mabe mansoyo tosaraki tata simo alimbisi mango tosimba bolingo toyokana totonga bolingo ya solo mabe manso oyo tozokosala malgré mabe na biso ya makasi mais tata molimo santu papa simoki mayangani alimbisi mabe nyonso alimbisi biso mabe nyonso yango asengi na biso tozala bolingo totonga bolingo tosimbana tokangana po ete accepte biso abikisa biso malgré mabe na biso malgré pasi oyo tozokisa ye pamba te tozokoyokela ye te yango baregre ezali mais atiki biso na koteya te malgré masumu na biso kasi alimbisi biso ndenge alimbisi biso biso nde tozala na bolingo totonga bolingo tokanga na bomoko tolanda maye azokotinda biso po ete abikisa biso les trois couplets elobi bongo tokiti refrain lingana lingana bolingo nde mama ya likambo lingana 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 tolingana lingana lingana bolingo nde mama ya likambo lingana 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 tolingana tolingana na biso tolingana na biso bolingo yango nde mama na likambo bolingo yango nde base clé tolingana na biso po ete tolonga na makambo oyo nyonso oyo baza kobongisa biso tosepela donc bolingo nde mama na likambo nde yango wana
dans les 12 préceptes yango asengi na biso linga ndeko no atakutu ennemi na yo asalo mabe asalo soki ndenge nini mais faut kolimbisa ye mais kino lelo ebele tolimbisani te ebele balobanaka te ebele baliesanaka te elakisi ke bolingo eza te kasi barekomande biso tolinga kuna nde mama na likambo po ete tobikisama yango asengi biso mesure muna mutu asala bilan na ye fo tokoti deja na année 2026 105 ans toyebi te makambo ezoya yango bazokosenga biso tolingana kuna nde mama na likambo mwa complément yango tosali kolo na biso. Merci. Papa dirigeant bokoki kozonga na bino yango nde mwa likambo tata molimo centre apesi biso na mokolo ya lelo ya le 1er janvier l'an 2026 koloba ete alimisi biso na mabe nyonso tosali na l'an 2026 tosala mosala ndenge aza kotinda biso na kati na bolingo mibeko mpe misala onkombo tata mwana mpe tata molimo centre. Amen. Bika twakubike no moko twatonda lusiko musu ya lusia musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela